na bi ko tanga ko ba aventurier de ngai na aventurier kasi bato ozotangela ba ko ba sala aventure na musique tant que ba likambo ya dynastie il faut ba sa concurrence na ba Patrick Beka mais comme une histoire et pas ça chemin c'est long chemin tant que ba likambo ya dynastie mutu ko sa matin nazo ça ba jeune musicien soit disant ba leader locataire boyeba dynastie tant que autres masoko ko sa mikasma ko sieta na carrière ici Voix-moi. Yo te yi ba page Moussa Fille téléphone. La Coste. Oui. La Coste. Oui, Dédé Mbala mta isengo mamona ni. Dédé Mbala ndina. Na souza soleil. Ba tu pasala na yi. Ba betela yo yibi téléphone. Yibi téléphone na page Moussa Fille. iPhone 14. Avec le Moussa iCloud na on a gambé pas ingénieur pompo madu. Tu on a ba trace tout. Biso to ba mambo to yaka na bavanta initité biso sala ka le buyo lelo bato bele ba komo kondela na zonga dynastie soki te na kobela nani Biton bila bondel na zonga mais nga na zo na choix na ngai ya ko ki zonga te yake na kosangana na l'autre esprit na ina calcul ga ko bimini biso ya awa na francophonie ba fana na garçon na makelele ba oto mafe yo kasi ba soda ba yebisa biso Soda va être bien que biloton a fait. Oui. Comment nazo sur la garapo na moni jango mo ba hypocrite bazo bi métro et puis ba patron locataire comme métro. Nani tout patron locataire. Ba patron locataire comment nga leader a foutu la bière dans ici. Ba patron locataire ba bi métro. Est-ce qu'il y a un leader ou un patron locataire? Belé. Nani. Ba c'est belé ba jeune garçon ba patron locataire. Ba jeune talent ba tika na ma. Ba nani nde ba jeune talent. Ba jeune talent ba c'est belé. Ba o ba bimisa ba disque ba mo ba so ke so ba. Yo éviter bilenge ba jeune talent. Yemo aso abimisi disque à quel soit sombia. Nani déjà que non somba disque ni. Bon yo éviter que jeune on a fallu à ça la makamwa. Bo ça on va sembla pour na. Fali. Oui, yo monela mambo. Makasi. Ah. Umona ba théâtre de chez nous. Na limite fait on est on kota makambo wana. Ya on ya batu ya ba boulwa donc wana za frère na biso. Na limite on kota ba bêtise inutile wana. Bon la cause c'est ça bêtise. La cause ça non inutile. On produit mutunani yena on est baza mukanda, ou za mukanda, ou za mukanda. La cause ça le pas monter, on les za le pas monter. Ce qu'on a on produit na. Donc e ba benga ba malere mi ba lesi. Et simbate. Ezo ndende koko basumba wese mona lupango na bango afani esimbate. Koko na koko faut bateka lupango mutazana kindele mutuna ngapa. Ezaka matanga toke pa koko na kindele pa manso. So ba sanisa ba bimba ba na bino te est aussi. Na ba magasin na kati. Mais hérité les faisant magasin. Hérité ça. Il y a qu'un seul ici. Tu fais caca, tu lèves même mal là. Je suis bawana, je suis là. Il y a pas hérité betara. Moi nana betanga. Olina ça sans pompage. Yo loga marambo na sambwa. Hérité. Oyo bane bo hérité. Oh, nazo bana hérité makambo. Nazo bana hérité ba pro. Ete ko pesa makambo. E pesa mama fa makambo. Amwema mokonzi makelele. Aye ko tikela yele de bote. Ete ko ibuma. Ete ko oba yo robinyo mutobeta wa. Mwana na kuki mutali boso bete zavu. Ngabna muta kuki pasi bina. Batu bayate. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divine. Invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Moto, show. Oezangonga émission na bino show, hein? Show ya moto zo pesa show malgré show ezaka show.
chaud jamais requitté. Comme Rama été, Zalara chaud. Donc, on voit que la bino monte comme il faut. C'est comme ça, les a, Zalara, l'ambiance est chaud. Merci, Nabato, tout va accompagner en émission. Merci, Nabato, va accompagner avec les JCS pour l'émission. Vous continuez toujours pour s'abonner à la chaîne Nabino Congo et c'est moi. Chaîne Moko, où vous avez des informations. Il y a solo, il y a musique. D'informations vraies et plus claires, il y a musique. Et Zara Congo, c'est moi. Vraiment, merci Nabandego Nangani, surtout Nazarana Bango. Encore une fois, merci Natanga Bakomona, Armel Wombo, Berliv Ngamete, Arnold Matumuna, Awachi Basu, John Stumba, Tolenda, Kopango Yangoyo, Kopango Yangoyo. C'est comme ça. Tu verras la moutoudo pour tout le monde. Congo, c'est mon à côté de Maramouza. Pas de grimaces. Merci le général manager Clovis Fimpa. Papa n'a pu se m'emboter belé, m'emboter ma maman Doris, m'emboter Noya Wana. Encore une fois, merci na grand prêtre Maya Moto, Maya tout moi. M'emboter na yo le grand boss. M'emboter Noya Wana, m'emboter Maya Mantima. Pourquoi pas Mandouzi, pas je m'emboter na yé na Bruxelles. N'amo na moni koli, Maya Moto za tricherie ya bilamba. Nga ole na benga grand sapeur nga na bandu benga tricherie ya bilamba quand peut Maya Moto Maya tout moi. Encore une fois merci na Jani Tango Business. Je suis pas seul sur le plateau nazana ya mpaka to pesa ni 20 minutes à chaud. Bat ba comprendre. Armel o moment nga pas invité na nga na ko sala le poto te. Yampaka bonjour. Bonjour na balandine so Congo. Yampaka na ko sa show. Lelo vraiment nazo sur la rapport na moni jango mo ba hypocrite bazo bi tout et puis ba patron locataire ba komi trop. Nani tout patron locataire. Ba patron locataire comme nga leader a foutu la tête hier ça rachi. No ba patron locataire ba bibi trop. Est-ce qu'il y a un leader ou un patron locataire? Belé. Nani. Ba c'est belé ba jeune garçon ba patron locataire. Ba patron locataire na bi ba belé vraiment Nemi Mouleke affaires étrangères na bi que type bokana lauréat de Bruxelles Jani type bokana ba mboti na wala aya Jimmy Bella ou na pese mbote Vandede leki bokulaka malemi type bokana seyoka Junior bokulaka vraiment na pese mbote place za dingango bimarango 100 fois na Toulouse merci vraiment en tout cas ma be yakana de moi Yvette Liazan bazonyo so ngati de la ngayo et puis c'est dans Doris la préférée des tontons. Ok, un pas. Rapidement, c'est pourquoi la sortie à Dynastie. Non, tu peux saluer à ta maman une semaine dans Dynastie. Mais dans une semaine, on a perdu ça au bois. Mon Dieu, n'a pas autant comme aventurer puis maintenant. Non, aventurer. Quand c'est bateau aux autant il a comme ça aventure dans la musique. Tant que ça va aller comme Dynastie, il faut pas sa concurrence n'a pas Patrick Beka. Ah, Beka m'a mis une histoire et pas ça chemin c'est long chemin. Tant que ça va aller comme Dynastie, mutu ko sa matin nazo ça va jeune musicien, soit disant ba leader locataire. Boyeba. Dynastie tant que ça va soko ko sa mi au sieta na carrière style. Aventure à stade des assos ya muki. Wana masoko meki au mona makata. Mais na munorote tala na munorote. Et puis que héritier de sala mienge mi de mo. Zato sou. Oui ba héritier yo zotangela nga kumu. Oui ba jour faire gola à beta stade de martyrs ça na poto asisa mulayi ngomba Chivas. C'est-à-dire donc na vertige. Gola s'il vous plaît, à qu'est-ce que tu vas dire? Gola s'il vous plaît, ba vieux ba linga été, ba vieux vraiment ba kangela nga motema, tala orke biso za enfant. Wana hérité watana. Hérité watana. Yeko bon nazolo bana. Na Bruxelles. Amela mulayi ngomba Chivas na poto. Ba tutu poto ba zotali ka mais moi mobali za motema mabe na papa leki na epo na nini. Na biso to ya motema mabe na mutute biso to kobiniselo na biso. Soko kosa mi na nzela a tout régler. Ou quoi ça va tout régler? Micro toujours régler. Héritier full boss yo, patron de patron. Patron locataire. Azala. Nous sommes un patron locataire. Est-ce que ça va foutre la serre aux ampiaquets? T'es patron azala ne siga na tonga na piscine. Patron azala na kati na salle na gymnastique. Papa vazala. Na studio na kati anda. Dynastie yo ebite to kota musu na nda. Papa va ima dynastie na nda. Aux hommes on a placé les stars. Parce que même un modèle ba Hollywood, ba nini ya bongo. Do studio na ndak.
tu appelles na wesa ba paye mais Chikito alobaka ndako na 20 chambres aussi za la moko Chikito akolo ba mamba bonti wana mwana biso na die Joshua Malonga ya ba griffe Chikito mwana biso neti ba point au ko tapa ba Chikito te ba Chikito bana na biso bango tu ba ose la dynastie et en plus tozo so la bien te ba musu so ba toza un musu deuxième orchestre na mboko zo ki rubeta concert na Brésil ya liboso za wana na za vraiment la connaissance na moté na kokai ko bana ya liboso te po na ba Brésil wana c'est pas facile et c'est ba Costa Pito baza ba Donabeja ba Kandini ba famille na ba oyo ka faire rigola batarini na biso degré to memi ma likolo ba jeune talent batika na ba nani nde ba jeune talent ou ba jeune talent ba sebili ba o ba bimisa ba disque ba mo ba zo ke kusoma yo ebite bilenge ba jeune za rabo yemo aso abimisi disque à quel soit sombia nan déjà que non somba disque ni bon yo ebite que jeune on a fallu ça la makambo bo ça na ba sambla pour na fali oui yo monela mambo makas cop na ya moi n'est-ce que biso na biso ça que ne to so bimisa disque na biso o ebite déjà dynastie oyo volume 1 et c'est atteindre niveau à disque do ngam da betela ngali sulo ba tuka bazalaka na ye tipo na fali poto solo to abinemite na biro na bazo solo ba bike ya gola azo disque do ouais mais bo tu siko bozo on te pon biso to me mamambu oyo ya presete to za na 95% ya disque d'or na dynastie 95 oui yango ba gola na ba gladiateur en tout cas ba o ba ya paka 95% non seulement c'est qui est vrai ba Charlie Kabea donc be zawana en tout cas ba pasteur héritier bo moi Julia bokene na bosala tout bo somba lisusu ba o ba somba ite biso zotinda te to sangisa moto ke kusumba non puis ya biso za CDT kana chombo na opesi makambo kitoko biso to neti bango te bato basala mamutu ebi lelo mboka o ba eko découvrir que to zanga na mutu moko sala la fierté à lokumu mboka na nemo wa beti 3 stades on est salamate na nemo ko na mboka o fait gola beti 3 stades 3 stades deux fois stade des martyrs samedi to na stade divin zomo na maman des OK au moins esika ba jeune bazo mona ka ekareza birango bima pe na ba hôtel na ba 100 francs de Toulouse tala tout sur la bien puisque bato bele ba ça so ba artiste présidentiel ce qu'on moni que na mokonzi mboka lula ka mingi ko ka fe mama Denise nyakero wa Denise otema ya parti beto ce qu'on a dit que samedi oyo vraiment à partir déjà ba 6h déjà Gaulois nyonso gladiateur on a dit que fallait na langi donc fallait na langi moi ça peut me ba Gaulois nyonso ba gladiateur to zala wana na yebi que feza Schengen abuzanga te to zala wana vraiment ebele to bakisa ke to leka ba mo ebele po to leka ba mo déjà bon yampaka rapidement makambo yango ebi ke Didier Lacoste a produit en Ligola umona ba théâtre de Chine na limite pe on on ma okota makambo wana ya oli ya batu ya ba Gaulois donc wana za frère na biso na limite on okota ba bêtise inutile wana pour la cause za bêtise la cause ça non ni lukuté au produit mutu na nini yena oli baza mukanda o za mukanda la cause ça le pango te oli za le pango te siko nani au produit nani donc e ba benga ba malere mi balesi et simba te ezo ndende koko basumba wese mona lupango na bango famille simba te koko na koko il faut bateka lupango mutu asana kindele musu na ngaba ezaka matanga toke pa koko na kindele pa manso siko basangisa batu mibale bana biloko te ese lusi na yebite Didier Lacoste voix mani yebite to iba page ya Musafiri téléphone wap Lacoste oui Lacoste oui Dede Mbala mutu ayisenga mamona nyonso Dede Mbala ndina na sous à soleil batu basala na ila Lacoste ba betela yo ibi téléphone ya page ya Musafiri iPhone 14 avec le Musa iCloud na on a gambé pas ingénieur Pompon Madouli tu on a ba trace tout Didier Lacoste voix marusu mabala iPhone maya nini aza voix mate mutu ba o aji solo azana ngo ya azana ngote tala biso to loba mambo to yaka na ba vantage inutile biso sala ka ne bulo lelo bato bele ba komukondela na zonga dynastie soki te na kobela nani Bill Clinton
bila bondel binazonga mais nga naso na choix na nga yako kiko zonga te yake na kusangana na l'autre explique un esprit na ina calcul ga ko diminer biso ya a na francophonie ba fana na garçon na makelele ba otonga fe yo kasi ba soda ba yebisa biso ba soda ba yebisa bino ke bila otonga fe oui na 20h bango mi balo ozomona ke tozo yebisa bino ke faire rigola asa mutu azaka sans rancune azona mutu te donc azana rancune ya mutu te ya mwana ba jeune nyonso tala oboye en tout cas boze la dynastie boyoka ne so linga bi salba bo ninga na mo Patrick Bekam abimisi na ya avant kuto hérité so azema il fa bimisa na Patrick Bekam ba bunda ba sa pick and ba homi ba hérité na Patrick Bekam e bo aleki pe Bekam na ni lelo te Bekam a locataire ye pe locataire Bekam na minza ye na jeune bo de locataire so ba soigne mabi Yampaka. Mais tout ça là, il y a des chambres salon, Bekam peut des chambres salon ça devait cuisiner. Baka ndemo. Bekam na kunana munene wana des chambres salon ça devait cuisiner. Na ba magasin na kati. Mais hérité de ce que ça magasin. Hérité zan. Il y a qu'un seul ici. Tu fais caca, tu laves même là. Zo sumba wana zo sukula wana. Yampaka hérité betara. Moi nana betanga. Olina ça sans pompage azu. Yo loka makambo na sambwa héritier oyo ba nebo héritier nazo ba héritier makambo nazo ba na héritier ba problème nazo ba na héritier makambo na biko oyo nyonso akokosa marumuna makambo dans mikolo to aka na système mama fana mama si na bana basi ni balo bazo pesa ndera musique akomi mama nani mama fa na mama si mama si mama sina beta stade na Uganda oye ba peka za mama fa ponga lobi mama fa yo zo nsinga lelo mama fa aza beta stade na Uganda na yete garçon zo tangela so so les afali ku bana yete lo bana na petit fege na yebi yo na Chine ba bien petit fege wapi na Chine oui babenga pali nani petit fege na ndeni kasi po basala ine lilingi ya fege mais yesu abomango kotsa mamba vivendi na kati vivendi sundeni yena bakarin na ye vivendi karin na ye boyo te vivendi karin na ye esala zuwa te tozala bino na stade divene donc esala zuwa te na yebi ke zuwa na vraiment koda boka donc arozala wana na les grands gouloirs merdi binga na kikolo wana na Luanda montre tout faut merdi binga na lobike samedi oyo golwa nyonso gladiateur ko buka na te so to silisi na tongo wana to yena biso na butu na showbiz lala wana pa mama to lalisa na batu na pavement to eteko ebomaka eteko pesa maka eteko pesa mama ozala na showbiz nakini to kesa oyebi eteko pesa maka pesa pe mama fama kama mama fani nani so lelo bakutana wana mako pona eteko beta nzembo bombo eteko kasi po vivendi abeta eteko biso siko to yena donc to yebi ke biso to bimisa mambo ezalaka après ya kana eteko pesa maka epesa mama fama kama amwema mokonzi makelele aye kotikela ele de bote eteko ibuma eteko yo robinyo mtobeta owa mwana na kunki mutaliboso bete zavu ngabna mutakunki pasi mina nzo te wana manka respect des femmes tongolo ba bongo te donc c'est ça na kunki yo za maeli po zo nsaba tuna mamosa ba limbisa ndena lobi defona ya mpaka bakotisa la coste na nzungu kanga ba bil banani nzungu beta kano na tour à la coste nalobi la coste mutalibabe Vasco mutalibabe Bill Clinton mutalibabe est fait na kamwe ma fait tant Bill Clinton balokaka epa mama bokino na teka ba base fait azala Bill Clinton mutalibabe yazala na wa brassicole kuna esuka wapi mama bokino na teka ba base alokaka base limbondo Batu yeso ebisanga bangona ke faire alokabila olokana ta ba biso te na ba gouve nde tozala aki olokabi bil fait qui c'est quelqu'un
C'est nini? C'est quelqu'un. Quelqu'un, c'est-à-dire. Et bon, il y a un film, il y a quelqu'un, ma film à Calaba français, c'est quelqu'un. 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 Oh, la porte. C'est qui? Il y a quelqu'un. Bilaza est l'autre côté. La Costa ça est l'autre côté. Vasco y est mon père Mouyini est l'autre côté. Bill Clinton. Et bon, ça n'a. Ce qu'on fait au Kangabil, il a une chance de faire à cause de Pana. Pour la Costa, ça a une chance à cause de Pana. Bon, le bon, monsieur, que tout le kata c'est le garçon chance bon. Monsieur le Kabil, ata miel de santé. Tout comme le Kabil, ata Jani, tout le Kabil. Ata des pliques, tout le Kabil. Ah, les chaud. Tout ça, la Kabil, moi, il va voir si soit pas chose de ça. Et ça passe dans mon thème. Nengelelo déjà pour la fana na ngwende na kiti ya bukunzi naye. Donc azoki la muninga zu apozo sa musane kitoko mamtu arobinisa nyoso arobinisa osinsa elo mobe effet ko zalati. Ba bimisa ya rebo yana na beau frère na biso innocent basana ba calme na mwana. Yé moko na simba ba kise belé ba seke e kanga chance. Nan. Yé mo Vasco. Vasco simba kise. Même mana ba garçon na o so ilo kese. Baki se zanga zanga tina. L'orchestre na kalabanda mais la parfait Aïcha. Ils ont poison mais ya mila. Pour ça ba vocal na mabe ba vocal ya boutira na rien. Didier Lacoste ba vocal à mabe. Banze mona salité Nze moni a salité. Na na yeba ta banze mona. Ayi ba na banze ba ta kikwiti. Banze manini ya kikwiti. Ba imba ngona ni kikonga leta ya obalisa ana. Nze moni ayiba. Na yebi ayiba banze mona kikwiti tale bele. Ingénieur ma boyemi na PC Mbote. Janita mon business chez lui, il y a tout à manger à boire, les méga et les chop chop et les habits. Et les habits. Janita mon business, je te salue na et les baskets aussi. Bambote belé vraiment. Janita mon business. Tozo ke na biso États-Unis na biso tozo ke États-Unis vraiment na mboka ba Charlie Kabea na mboka ba héritier bongo ya Majulia tozo ke na biso États-Unis na biso ko beta pete tozo ke ba tourner na biso toloba ke tokola na mutu te pe to sala o batu basala rate biso to sala ka o ya biso le ko bini biso succès ya dynastie et puis succès ya bizorbi yango nde biso to kende to somba ba bieno betu be sala ya ndive wa biso sala na fait pour ici ba golani ba golo ba gladiateur donc samedi vraiment en tout cas ba chinois ba so tonga veme ba kenina te poto sala lo moto sala na veme wana et senga su ba bongisa et loko to sala samedi na veme ba golo to la tsake to le ga bango na ebeli donc samedi vraiment na veme na bi oncle nanga Cléo Madera na Paris donc jour wana vraiment Rodrigue Panza ba ta Paris tout ça on t'avance streaming Baba be kanam golo mama ya mu. Oui que concert ane beta ba 10h. 10h. Déjà t'as la 10h to la muki na fraîcheur. 6h donc golo nyonso waza partout fait za Schengen. 6h vena mettre waza na bigaza na poto nzamba jibe puis mettre gengo. 6h vena ba tutu akini tozawa. OK, un peu. Tozawa na vraiment et ça. Comme on l'a vu déjà là. Ya ba kasangulu ya partout ba golo vraiment boya et puis Tomba mbongo na musenge to somba dynastie vraiment merdi binga to somba dynastie et osala bien mais dynastie boba ngobimisa banga la to banga neti nani musique ya banga héritier watanabe kotangela nga komba ba jeune wana ba jeune pas pamba te héritier watanabe mi chemin de la gloire patron locataire na ndava des chambres sana. OK, déjà to comme na suka un pas ka ba dédicace rapide. Nicolas Vimana Oboa na ngaba tout joyeux anniversaire kara. Na la fille du roi. Joyeux anniversaire vraiment la fille du roi, plein de bonnes choses vraiment. Na PC Mbote place à ça, Nasi Obito et puis na PC vraiment Mbote mingi na batu na tous les effets les yolo. Oscar Marie tout jogo match et puis Christian Yabia Kalo boutique. Pomba swag Kalo boutique mutu na nga vraiment mikolo yo. Na Oboa na nga batu na nga oyo basu arabie. Soso arabien en tout cas et puis le millionnaire Mani Mwendo à Paris vraiment Soso l'arabien a essayé des athées et puis Georges Barbeau ça vraiment na Brésil orchestre Zoya nabi ya encadré ba ji solo tout kitoko nabi que Georges Barbeau ça né azawana encadré biso ba tout poto ça on a poto ça Georges Barbeau ça ba mbote belé les poto ça la biso ka ça ouais au tato ti ouais na tembe to ti déjà c'est le kukate. Tindeli no boko kate héritier bimisa album so banga nani Patrick Beckham baninga no bango na bata niveau na
po ba niveau mona ba Patrick Bekam wa uta jet set nde pa uta maison mais baba ninga basilana yama nga ba ba jeune. Ok, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Il n'y a pas qu'à tout qui s'y masse, nous on est dans tout cas. Non, le bami. Wa uto lo belo te mi ko to mo imbe ba. Na kanda. Mi ko to mo imbe ba ngoka. Fe dodo. Le comme même na suka. Fe dodo mi ko to imbe ba wa fe dodo ba lala kala pe ba sila. You arena ya. Bona. Totel malabiso déjà na you arena. You arena. You arena zoya. You arena ba Frendex.